Lingala News ni magazini ile inatukabraka mainformation ya kweli ile tunafuataka kila siku. Lingala News magazine et ça la information à solo. Ne vous trompez pas d'adresse pour être bien informé. Suivez Lingala News. Lingala News toujours. N'oubliez pas de rester connecté sur Lingala News. Yambo Bazangwa Solo. Lingala News, seule information vraie à qui. Yambo na de Lingala News. Yambo. Babina sali pour Lingala News tanga masolo boucle. Vraiment bana nyonso ya quartier Kimbangu balelaki mingi epai ya yemo nzambe ya honorable Lebe Mopia ayaki kotala vraiment na mbula oyoyo ebetaki ebebisaki penza edindisaki penza bana ya quartier Kimbangu pepo oyoyo nde ekweyaki oyo honorable asalela pona bango yango honorable azongaki lisusu po asalela bango deuxième pont oyo pona ba lecteur na ye inauguration oyo penza ezalaki elengi pe kitoko nenge batu basepelaki na ide oyo ya nzambe ya ba honorable vraiment ba lecteur na ye balobi boye na micro ya Lingala News. Nzambe nde moto apesi maele wana po lelo aya ko visiter ba quartier biso ko fanda eza sengo mingi bema nzambe apesa kaka motema wana etika ngela ekosunga papa musala osali eza malamu makasi esika moko tomoni mwa ba danger eza awa na pont ozomona donc inspiration ya nzambe kane mutu esalaka ya kosala biso deuxième pont pour que pont oyo ebandeki kutu komona na te oyo ezaki ya liboso ebandeki komona na te oyo ezali deuxième. Donc tozaka na député moko oyo ya kotalaka biso kobanda na élection te to élection ezala te yaka toujours koya kotalaka biso todinda te ayaka kotalaka biso lero moko mona beteli biso mwa tour po biso toza bana na ye likambo ya mibale kirage ya kalamu emati makasi biso moko toza victime ya kobokaka fulu na kati ya kalamu mais ce n'est pas dit que biso tozali bana soki mwana asali likambo bazokaka kaka epai ya baboti moboti na biso lebe malgré tosalaki mabe alimbisa biso mbala nsima tokosala lisusu te atindela biso bato tokire kalamu oyo ekita mpenza na se makasi pour que mai bakangaka yango te soki tokangi yango sisa ezopanzana ezoki tokokota parci par là basi ezozongelaka ya biso alors baya kokire kalamu pour que ezamla papa zidosakidila nzambe oko nzambe ya honorable Lebe Mopia alobi boye na micro ya Lingala News. nalakaki bino tenayo kosala po malamu yango esalami lanse yango mpona bino mpona biso baso babénéficiaire otia kobwaka babiloko mabe ya mai otia kobetisa banzela ya quartier ozala peme bato ya bokosi bato balingi Kinshasa bato balingi Kimbangu bato balingi Kalamu oyo nasali ezali elembo naisa bino ke natikaka bino jamais ezala moto ezala moi nazwa te naliaka bino c'est ça d'abord bino mpe bonaisa boni wana epai moto nyonso akomasapa na famille na bino tiko tosala mpe leta recensement ezali koya bokende kosangole bino panso bato ya Kimbangu bato ya Kalamu bato ya kuna mpona lobilobi bosoutenir ngai mpona lobilobi bosoutenir bakonzi bino na siko baza na posa kotia pamba te arrondement wana baposa kate électeur wana ezali identité na yo ezali kotalanga na papa otambola nzela mposa nango oyoka mosala na nsembe bakosala yo ifo kate électeur ezala okende to voyage ifo kate électeur ezala ondeko songolo na angola tuninga mboka nakolonza na western union ifo kate électeur tokani bosarone bele komosunga ngai tokani nsima te domisa Kimbangu koma Kalamu selemba opungu matala bandal kasabubu bakomi nyonso kuna bosangole bino panso mpona olaisa kopoza mpoka totosi mibeko na yo tolingi élection esalama démocratiquement tokani bosangole bobeta maboko Babina sali pour Lingala News tanga masolo boucle.